Hello la famille, bienvenue sur Congo qui suit en TV, Moto la Congo qui suit en TV, bienvenue à la chaîne Amine Makam, chaîne Impact déjà danger. Merci de la fidélité, merci d'amour, merci de vous allez toujours qu'on s'abonner massivement à la chaîne Oyo et soyez la vidéo de musique congolaise en temps réel. Pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent déjà, je suis le youtubeur, ton youtubeur préféré. C'est ici que ça se passe, ici on dit la vérité pour le bien de l'humanité. Mais voici de retour pour parler de l'actualité de la musique congolaise. Fally Ipupa, c'est un élu de Dieu. Koffi Olomide a échoué dans sa mission, il a redétruit Fally spirituellement. On va décortiquer ça ici. Tout le monde dit Koffi Olomide n'a comme utilisé Yves Kambala. Mais Yves Kambala a sur Fally sur histoire n'engeleka qui l'anniversaire à Mokonzi. Boyeba que Moutatier on a mon il s'appelle Koffi Olomide. Nous allons vous dire des vérités ici. Nous allons dire la vérité pour le bien de l'humanité. Prêtez-moi l'oreille parce que je dirai les choses sans faire de détour et je vais être clair dans mon analyse. Tozonge la histoire n'engeleka qui na la niveau Koffi Olomide ninga sala Fally et l'autre sala Papa Wemba. Eh bah tu faisais éviter mais tu faire découvrir bah tu en lelo. Bo pesanga lito parce que je dirais les choses sans faire de détour, s'il vous plaît la famille. On va dire la vérité pour le bien de l'humanité. De l'autre côté, il y a Ferrego là. À promoter ce concert le 19 dans le 20, Nyon Soeleki, concert et bétamité, double stade des martyrs et bétamité. Tu sais bien que il y a Rosa et l'autre côté avant Fally. Il y a la confiance de soi, il y a Zélandais Fally à ça là. Tu vas dire là bisoté. Si on n'y est empêché. Abe tata li sola data ngote soki commenter na réseaux sociaux de to lo balo bali kamaro. Alinga pe beta ngokara data ngompe leki bongo. To lo baneti nini wana pe bola kaka. O Angleterre da ke bola. O pe bola kaka. Et fait si pas si. On en parle ici pour le bien de l'humanité. Nous allons vous dire des vérités pour le bien de l'humanité. Prêtez-nous l'oreille parce qu'on va dire les choses sans faire de détour. Tozong ya pe to lo bela likamana très bien. Nikambu ya Koffi Olomide, photo le yango bien, photo décortiquer yango bien. Pour que tout le monde comprendre en côté, bali va changer histoire. Nikam ndenge les cas bali va changer version pour la bimisa Fally mutumabe. N'est-ce que Fally ndé mutu na faute. Or que Koffi Olomide ndé mutu ki na faute makasi. Fallait salir l'autre côté. Mais Marambo Koffi Olomide a sali et puis si Fally ba avantage. To expliquer ba to yango quel avantage est payé par rapport à la situation où Naïf Sabino tout le temps Fally a élu. Ce qui, likamo mabe linge comme elaye, eux ko sali réputation ne likamo rabie comme elaye et l'andana sima. Vous voyez un peu, tout le monde a fait rigoler à une émission, à ça l'émission uniquement pas avec Mokili que Fally a faux chanteur. Boye bini ne comme elaye. Ma Denise. Et Odette Tibambe, femme d'affaires, boye bi, eux comme elaye. Angara tingama Fally Alexa Mukili que non yé perdaki choisi na francophonie Fally ne dans celle écarté na suka ngo yé moko aya kolela na PC cacheté boina boy donc et Mukili comprend que oh ala qui prévu te aye ko forcer makambo yango na suka yé mzabi perdant de Fally a élu place sur luka ba bomaye nzamba ya ko tombola ye. Non, ça le tombolé parce que élu ya ça la mutu mabete batunde mtu ali ba ça la mabe. On en parle ici pour le bien de l'humanité. Dédicace à toi, le boss silencieux, le mondialiste, Brice le mondialiste, patron silencieux. Frère Dadi Massamba l'italien noir, RK Redi Kembele, Nakacha Grenoble, Ligi Kalm Tachka on a défaut, Priscille Eluta, monté ma vie sur Armando Neto, Nakacha Cologne, Milko Sarko, Maître Junior Mukuna, Maître Toro, mon vieux d'Écosse Mokoko, la bosse Sunani, Joël Bokole, un frère et ami, Biafan Alandou l'a dit, Yayo Angwana. On regarde cette vidéo, tout le monde est décortiquer, bah, suivant son impact, pédologie et danger, tous les cas. Yo la famille, je viens vous parler des produits Tricia Beauty. Olingo comme ça moi sinon kitoko. Yo moi so lingo za kitoko ongela. Oui que make-up et bak sa beauté mususu. Vous en avez kitoko mais pour la sous kitoko koleka, il faut aussi embellir. Moi sinon se fait en ngebu aza laila aza la tokos. C'est là produit moko et là produit à Tricia. Vous en avez produit nyonso, ba gloss, ba cils, ba nyonso ya original, ba produit de qualité. Alors allez-y sur le site triciabeauty.com. Ok, dans le site www.triciabeauty.com pour vos produits de qualité
à des prix très abordables. Bozo basil, ba rouge à lèvres, biloko nyonso ya kitoko, bokende kuna soit bato baza na Instagram, bokende Instagram na ye, Tricia Beauty, bokende kuna pona kozwa biloko ya qualité. Moi sinon ce fois la abongisa nzoto na ye na ba produit ya Tricia Beauty. On est ensemble. Tokos. Voilà, me voici de retour pour parler de l'actualité de la musique congolaise. Nous allons parler de cette affaire Koffi Olomide Fally Ipupa. Lelo Koffi Olomide toyebi que arabeta concert na Roi Baudouin. Biso no toyebi comportement Koffi Olomide ndenge zalara avant ba concert na ye. Aluka toujours a créé polémiquement la Fally pour exister. Depuis la nuit des temps, Koffi Olomide a bâti sa carrière na ye. Na polémique. Il y a ça là toujours polémique na muto aza likolo. À l'époque, papa mazara likolo na ye. A ça le tout à ça la polémique na papa Wemba. Et Koffi Olomide na bitumbane ni son na musicien congolais a gagné. Si vous remarquez bien, Koffi Olomide a gagné bitumbane ni son na musicien congolais a gagné bango spirituellement kaka. Il y a utilisé la spiritualité pour na gagner bitumbane. To ya wana to décortiquer ngo. To yebi que ndenge Koffi Olomide azana amour pour la buzz, amour pour l'actualité. Makamde uti koleka ndele uti koleka wana Koffi Olomide ko tika ngo eleka bongo te. Logiquement Koffi Olomide to yebi kalingaka ya ko rebondir à ça la conférence de presse, à ça la soit émission pour alobela aya ko créer actualité par rapport à Makambo qui na anniversaire ya président Félix Tshisekedi Makambo qui entre yena Fally. Toyebi ne Koffi Olomide ayaka se victimiser ayaka botu na yenga na sala nini boyena boy. Mais Koffi Olomide depuis Makambo leki a lobate a réagir te. Exacté parce que ali ko réagir te non. A réfléchir ndeni a ko réagir. Et ayebi que lelo soka ye ko réagir na ndenge mo ya lukuta. Ba konzi ba otala ye. Ba konzi ba otala ye. Donc, à la moyen que tu soutes que aya ako sabato, après sa version moussou des faits. Pourquoi? Parce que ayebi ke ba kondi bazo talaye. Ba tunyo so bazaki sur place, ba mona ki scénario nenge le kaki. Ba mona ki comportement na ye nenge à se comporter qui mabe le quoi musenzi. Donc, azan elo okute a osala minute oyo a créé pour à se justifier ou bien pour bien mutumala mo. An elo côté. Ya mo moni ke avant di nien minute zo belo côté avant na quoi na ye. Pour ayebi que il faut réfléchir bien pour y aller sur ça l'émission à l'obéla makambango. Pour aroya ko ça l'émission pour l'obéla makambango. Alors ti kango bongote aroya. To combien quelques jours événement na ye. Événement o to yebite soki batike zo te kama soki zo kende nini. Et là na un impact moroté. Il y a un impact moroté. To yebite so ba ko annuler. Après aroya ko sabiso so ke oh eza mutu moko main noir. Ils attendent un impact moroté événement na ye. Mais azaki mutumo il fallait aya une émission après sango impact après sango makambo. Mais alors les katé alors ça l'émission té. Ça veut dire que Koffi Olomide a un laboratoire na minto. Comme tous les détracteurs de Fally. Ce qu'il fallait ça le ko bango bakota labo. Po ba lukande nini bazana langage moko boy contre yango. Po ba lukande nini ya ko créer actualité contre yango. C'est ce que Koffi Olomide est en train de chercher actuellement. Na roloba nini, na osala nini pour la bien mutumalamu pour la mythe oh image na eza tellement sali et ba konzambo ka ba otala ye nde balalisa ki eti na 9h alalaki peme na mama cité ayoki mutema pasi mama simu tamesa ko masser ba genou ta genou mama sango te ayiba masaka yango yiba masaka ba genou pa mama si malali butu mobima sans mama si donc place alalaki a mis tout na question mama sa osa nini na mito azana nani po evi na ye koma wana ko réfléchir nde nini mama si azali azana nani est-ce azo tromper nga toté akoma bongo azonga bien époque adolescence ya luka bien royeba est-ce ba tromper nga toté ngaye akoma bongo siko alala bongo alala nda côté pourquoi? Parce que aluka qui a touché élu de Dieu qui est Fally Ipupa. On en parle ici. Qu'est-ce que Koffi Olomide fait? À mon que yemoro la mito akolo le kan émission té. Sera le kin émission a rozanga ba propos juste ya roloba contre Fally. A rozanga ba propos juste
po ayebi que aza en tort, ayebi que asalaki mabe, ayebi que aza na eloko akose justifie te po bafe eza wana mokonzi ya mboka ayebi yango. Soki aye kokosa na TV mokonzi ya mboka aobenga ye aobe matoi, ba autorité oyo balingi ye lisusu te bayebi ye bien kalika na bemission koya kochanger ba version donc baoya baotelemela ye. Du Koffi Olomide avandi nie alobelo côté. Avandi nie alobelo côté. Biso nyonso toyebi lukuta ya Koffi Olomide. Ponga yebisa babino ke ngala yebi bien okazanga mto abota ezaka comédie te na yebi bien. Koffi Olomide azaka lukuta. Abangaka mokili te po akosa. Abangaka kutu te ke ba preuve ezali ba var ekoma ayebi biloko wana nyonso te. Ayebi biloko wana nyonso existaka mais etalaka ye te po akosa. Taka ke muta se permettre kosa biso ba millions d'habitants du monde. Bana monde entier. Biso bana monde entier Koffi Olomide azo pena courage akosa biso ke mba liboso ya yeba ke makoso balia yango za pa joka. Muta bongo muta comme na niveau pena ya kosa mokili ke mba liboso ya yeba ke balia ka makoso ya pa joka. Mais muta yemba ke elenga makoso za na mukuwa. Ndena yebe ke za na mukuwa so lia ngote. Ndeno yebe ke za na mukuwa so lia ngote. Ebe si pasi. Po yeba elenga makoso ngo za na mukuwa fo lia ngote. So lia ngote yo yebi yango ndeni. Olobane tini parole mda komela ke yo yebi no ngote. Ata parole komela oza curieux quand même oyeba makoso balia yango. Donc oyeba kango déjà à partir de munawe moko. Oko sabiso ke oyebi yango à partir ya joka. Ta muta koma na niveau wana. Koffi Olomide ayebi kokosa. Ata za na tort ayebi kokosa. To mona biso nyonso mokili mobime mona. Ndenge auta kobeta danseuse na Kenya. Abeti danseuse na Kenya. Mokili mobime moni ndenge abeti danseuse. Mais aya quand même la TV ko yebisa biso ke soka yebisi biso makamba sala ki toropese toroyine mabe yango zo batela ye. Yem ta na tort abeti mutu. Mais ko ke soka yebisi makamba sala ki to biso no so yina ye. To mona ke oya sala ki za muke. Ok likamanga sala ki za ki nini aswana ki na Sindi. Po ya lingate ba simba Sindi. Eloko abetela danseuse ya ngwana. Po baswana na Sindi. Basimi mwasi na ye do ya lingi te. Et pourtant basi wana nyonso ba basi na ye ba danseuse wana so ba basi na ye. Mais loka mwasi ne spécial Sindi. Baswani bango entre bango bambanda ya sepeli te nde baswani si Sindi. Abeta mwana batu na miso ya mokili mobimba. Eta ba autorité kena nde ba bengane na mukolo mbala moko ba bengana ye. Abima na territoire. Mais biso ba autorité na biso ba kokite koni ataye fimbu na mambasala ki na anniversaire ya mokonzi. Bakoki te fallait ba nyolole ba mukongo ba nyolise yango ba na fimbu akoma pe yango fimbu ezalaka fimbu qui para agité qui para te que opoza oza leader poza soki nana yango ba niate pe fimbu mo correctement pour azonga mutu pour na age ne wana a se comporter le quoi mwana mukie il faut ba zongisa ye mutu na fimbu au fimbu le bâton éduque bibe le bango le bâton éduque donc faut fimbu penza mais babete fimboute abika tala lukuta niveau wana akosa mokili et pourtant mokili moni très bien que moi na zana ina torté dans ce na tort jamais yende mutazana na tort ya obeta mwana batu na public de l'axi na coulisse ça la makambu ya minene koleka yanga bomona nga ke ngala dutaka même na makambu ne ya ba danseuse OK abima na bango te ngala dutaka na nga nango. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide ayebi kokosa. Tane akosa stratégique. Oh ndeti ni na robi mana bango 4 fois par jour. Bazan soki combien de danseuses avec quelle force? Yango abima vainqueur en la justice. Hein? Mais ça stratégie ça est là. Avant ma yele koleka bango za rusé koleka ba danseuse wana. A créé stratégie na pendant des années à réfléchir ndeni ensemble. Et jour à samba koleka bango. Wana Félix ke ka isa abino. Félix ka ke na yebe bien vu wana net une affaire ya fali bokanga makamla zoloba bokanga bien tanga koya ko ça l'émission
akosa biso que non fallait asilika kipo babengaki papa na keina yango maloba azotia déjà Yves Kambala na munoko. Donc Yves Kambala aloa Jean Eli pour la Moïse, Jean-Baptiste pour la Yesu. Le azad ya wana ayeli boso nanu ko salela lukuta. Ayena ko kosa pour na Koffi Olomide. Et Koffi Olomide ko aya ko continuer suite ya mensonge. Koffi Olomide yemo aya ko sala suite ya mensonge. Pour mensonge wana oyaye arolamba yango susu bien. Alors tchango ba épice nyonso e koka tellement bien que aya ko kosa bien. Mais atindi nanu Yves Kambala abana de parti ya lukuta. Parce que ayebi que azan la tort, il faut laver image nae. Pour continuer toujours cause en a raison que Faline mutara mutumabe. Pour c'est comme ça que lui fait. Il passe de bureau en bureau que le fallait zolinga détruire, fallait n'ingara exister. Abenga ba journaliste yango bomona bomba comme un langage que fali alingara ko fait le media kufa boena boy. Fallait le bagi que non tant que ya osala vivant ko fait le media obeta na pototé. Alors ça sokini nangote. Ce sont des choses que Koffi Olomide part dire aux gens. Koffi Olomide a créé Naroko, c'est la fali makambu. Donc, ayebi que makambu leka ki na Oya na anniversaire ya Mokonzi, ezo lave fali na ba connotation nyonso bato ba pesa ye ki fallait za orgueilleux, fallait za arrogant, fallait za na humilité te. Mais bato ba moni humilité ya fali pour pa na anniversaire wana. Bato ba moni humilité ya fali. Malgré que Koffi Olomide a déconné na niveau nyonso, mais Fali il est resté humble, il est resté respectueux, a pété ba câble té na niveau que a manqué Koffi Olomide respect, à ça liangote. Et à la fin ba féliciter Fali, ba tu ba lobi que ah, oui nga kansela Roma be, yango pe apoyi ba mutu be fo ovana nae. Koffi Olomide a kanisa ki que asali eloko moko boy pona a diminuer Fali, mais a évité que atomboli Fali. A tomboli fali pourquoi? Parce que le fali pour pas gagner les sous fanatique mususu à travers histoire oyo. À travers histoire oyo fala comme une fanatique ya sika. Ba konzo ba linga ko ba no linga ba komi ko linga e. Donc Koffi Olomide a kabeli fali la crème des crèmes. Public ba bourgeois sans le savoir. Alaki na mukilumbu ya ke fali il est bon, il est un bon monsieur. Il est respectueux, il est éduqué. Et au lieu la crise comme qui que osa musenzi osa mal éduqué Koffi Olomide le lorsque yemo pas parce que a regretté que la PCB tu ben avantage sur la carrière na dans ton moment sur ba concerne il y a cher wana ba toyer belé ta ka fallait obeta showcase $250. Est-ce que Zala est-ce que Zala depuis musique à Congo Zala que muta beta showcase $250 ba showcase privé à la soute. Donc showcase à bon $250 ceux qui 1000 personnes baillent 250 000 côté. Ceux qui 500 personnes baillent 125 000 les ans. Sans compter bah tu vas mettre masanga tout ça là. Neni artiste va se retrouver. Neni fallait ba nous ba cacher ba tu vas zoaka le festival à mine le ba couleur café. Ba zoanga makama il y a danger fallait quoi zoanga na kin. Moutagana caché le roi fallait na kin. Moutazora caché le roi fallait zoanga na kin azate. Azate. Parce que azana ba bourgeois o ba linga musique na ye. Ce qu'on a kacha ba bourgeois na ba bourgeois musu ba bakisa misusu. O Koffi Olomide a pesi fali ya ofele. Ya ofele iye on va tous les ambiancer. A pesi akabeli ba bourgeois ya ofele. Nicolas Lukanini a salir image a fali a diminuer mais yemoko a se salir. Abimi tenta abimi musenzi na miso batu ba yini. Batu mingi ba olinga suko yoka musique na yete. Bisous nous allons lingoyo comme ancien succès Koffi mais tant au moment le comportement n'est commis na animosité ya makasi ya comme na kiboni ya makasi to comme ko baye ko yo katana banze mune ya kala. Pourquoi? Parce que c'est un mec, il est devenu sadique. Il est devenu plus cruel qu'avant. Il est devenu dangereux. Donc plus encore mazoba. Yema sagesse on est de le baquer ce qui a pembe sa sagesse. Il ce qui a pembe et c'est maman na buzoba. Alors comme plus en plus Tintin.
plus azokola plus akoma tente yango wana aye sikoyo kosala nini abimisa image que fala siliki po babenge papa na keina bomoni kaza mabe aza irresponsable alingaka keina te yango babenge papa na keina asiliki. Alors que c'est faux. C'est faux. Et ça t'en a rapport au mon côté. Tous on a bien le contexte à Likambo très bien. Likambo papa na keina te. Tous on a le contexte à Likambo. Moutou Senga qui va réconcilier bango, il s'appelle Kofi Olomide. Fali n'a jamais demandé ça la réconciliation de la Kofi. Fali a fait le stade de France 2 fois sans la réconciliation avec Kofi. Fali pour à ça la formule 7, succès carton, album bongo tozi album ni longo lango. Sans que ça la réconciliation de la Kofi Olomide. Fali, il fait des tournées partout dans le monde sans réconciliation de la Kofi Olomide. Azui disque d'or sans réconciliation de la Kofi Olomide, au Kofi Olomide a zoité. Na carrière ne mubimba. Asali ba tourner africain, asali nyonso. Qu'est-ce que la réconciliation avec Kofi Olomide peut apporter à Fali? Rien du tout, zéro. Ça va rien apporter. Ça va rien apporter à sa carrière, rien du tout. C'est Kofi Olomide qui en avait besoin. Je vais vous expliquer pourquoi il en avait besoin. Tout y a la réconciliation de Salamaki. Yo sengi ba réconcilier bino. Mukonza mboka ayoki yo. Ake pa Fali. Félix Antoine Tshisekedi. Mukonza mboka. Fati Béton. Fati Béton. Ake pa Fali a tout ni Fali. Ah. Ngai na anniversaire nanga ezala le 13 je crois. Mais vena yo veliseke alobi ke ana posa bo se réconcilier. Boza na problème nini? Alobi anga na problème na été. Bon, on a problème na été. Oui, il faut retourner on a problème ni nanga. Le cas on a problème tenga la ligne que l'anniversaire nanga quelques heures avant anniversaire, boya nanda kuto solo là. Pour nga linga boyemba ensemble, boyemba nanga epucha ensemble, boyemba nanga be faire version na linga ba duo na bino. Eh, ba featuring bo sala, bien que ko fa linga on dit ba on tika featuring mais ba featuring wana. Alinga ngo, mukonza mboka linga ngo. Alobi que fallait alobi que oui, ça tombe bien comme ça. Devant yo, nga na retourner à reprocher nga nini et puis nga na expliquer makambo ni nga reprocher ye. Makambo ni ya mabe ya salanga o nga la sepela na ngote pa na ye Kofi Olomide. Devant yo mokonzi comme ça to solo lango et puis to bongisa ngo. Excusez. Fali était d'accord. Fali était d'accord. Alors que non, to ça lango devant mokonza mboka pour mokonza mboka à comprendre qui fait quoi et puis comme ça likamango et si là. Soto beba ni sous plus tard mokonza mboka comprend que nana ye sous un problème. Comme ça, tout ça, limite, qu'on se respecter, yo en tant que ex-président, nga en tant que petit nayo, non, ça fait carrière, nga, le lope batuba bien nga président, nga pe batuba koma rolonga l'orchestre nga, na groupe nga plutôt, nga pe batuba koma, ko compter sur nga pe na koma me batu na poto nde ba non me biso na poto. Ba solo li, ah mon konza boka lobi, ok. Donc tout ça nini, to kutana à telle heure na OUA. Fali comme il est professionnel. Jour J à coma à temps. Comme toujours. Il y a yebi notion à heure. Fallait la mundele na mutu. Fallait la mundele na mutu. A yebi notion à heure. A ça nini aye à temps. Kofi Olomide le raza mutu a yebi notion à heure t. Et puis ayeba ki ni na bana ko sala. Qu'est-ce qu'il a fait? Jour J Mokonamo a benga plus de 4 appels. Azo Yambate. Bazelier heure et leki. Bazelier pendant plus d'une heure, presque 2 heures. Azo Yakate. Si babenge ayambi. Tant ayambi azo le banini, oh, aza alimete. Oh, oza alimete ndeni yo rendez-vous zaki na OUA. Oko sa ni na limete. Oh, nazo ya na mutuka. Akati. Fali mba mwa c'est qui ça, Mokonambo kabibike, peut-être quand ici que rendez-vous zaki pa ya parents na yo kuna limité. Batu ba c'est qui a fali pa na côté mo comique. Kofi Olomide ba heure eleki ayete Mokonambo ka siliki. Cérémonie bandi nango. Fala matina podium ayemba. Fala bandi ko yemba. Kofi Olomide a koti avec l'arrogance na mwasi na ye. Mama si. Mama si na Kofi Olomide ba koti
avec l'arrogance de bango quand on bango groupe présidentiel quoi ba yewana ba sanini ba du bakiti ba balusi mukongo ba mona tende fala zo yemba chevalier na bino bo manquer respect bongo ba balusi bakiti et là tout le monde a vu mais Yves Kambala a zoya ko raconter marambozo plaire yé donc Yves Kambala là ko fi le foufou de même badi tara Yves Kambala a commis capable ya rolobake oh non Zachary a bien rwandais et ça papa n'est pas si yango mais ma papa n'est la liwa oh vous croyez ça et là on fait beaucoup de vous croyez ça le papa n'est à kufa poni ni Zachary bien rwandais ah Yves Kambala lukuta victimisation le roi Kofi maman Lela alors que moi langa suicidal maman Lela maman lukuta ko dramatiser likamune za ki nango te ko bakisango ba mafuta tout ça bakisango be pisse et za ki nango bongo te koto yo Yves Kambala a expliqué en côté qui ko fo apesa ki fali mukongo alors bango te po ezala na faveur na bango te ba lo baka makambo ezo ki na sens o ba olinga mais makambo ki na sens la vérité ba linga na bango te eh vérité wana et puis si passe après si ya mukongo pe sur colère mutalukuta yo batalukuta bata victimisation et si libongote batalukuta bata victimisation et si libongote ko folo mide mbala moko et comme il tourne ayemba à matin à podium comme prévu ils arrivent que faut bayemba na fali et pucha bayemba la mon conti joyeux anniversaire mais déjà na mutu ya fali ayeba que et cause à sous possibilité pourquoi parce que normalement ils arrivent prévu que bah ça a une réconciliation avant ba mata podium le local réconciliation et salamagité pour la fali que donc tout c'était déjà annulé pour réconciliation ça a mis ni to mata podium to yembelongo et pour tout réconcilier to yo kanate to yemba bien té donc faut se réconcilier nanu avant to yemba c'était ça dans la tête de Fali que to se réconcilier nanu avant to yemba mais ça n'a pas eu lieu Kofi Olomide est venu en retard il s'est pas présenté au rendez-vous oh yemo kwa sengaki il s'est pas présenté autant na balo bangote et to senga veli c'est que ton oleka o expliquer biso point no yakité to biso yebi raison to lo bango lelo mais yo ce qu'il faut expliquer biso pe version na yo des faits pour être condamné na tribunal peut bâtir la droit na ya roloba donc to ticket le droit na roloba mais faut le vérité o yakité pourquoi yo mto senga réconciliation et to yebi ka wanga nango nga senga réconciliation te réconciliation nini na so ndet na sala nini to yebi ninga za lukuta aya suna lukuta heureusement ba konzi ba otala yo soko yena lukuta ba konzi ba s'en charger na yo Kofi Olomide kosa ya na te yaka na TV kosa ba konzi ba ozela yo yaka na TV yo kosa ba konzi ba ozela yo et du coup Fali savait que y a rien ba protocole ba yé pas Fali ah mata podium boyemba la mukonzi joyeux anniversaire na Kofi après boyemba puchana effervescent ah alors que non mais ngana yi to yokana ki photo ça non réconciliation aya quitté donc je me dis que ils ont annulé abi non ko ça la bongote balobi non ko ça la bongote boyemba la mukonzi abi ah bon ce qui photo yemba la mukonzi alors Kofi Olomide faut annoncer nga pour na matana podium Fali ne vous a sengi que Kofi Olomide a annoncé yé pour ya matana podium ba ke pas Kofi non faut annoncer Fali Kofi a boy na ko annoncer té Fali ba lobi non faut annoncer nga pour dans yebi viona bien au kasangam de la bouteille na yebi buzoba na bien so ka annoncer nga te nga mo na lo yenge a ça maman la désert Kofi a boy ko annoncer à la sengi bato ba présentateur ba ki wana ba annoncer Fali a mata Fali a qui n'a choté par humilité ça nini amati amata boy Kofi Olomide ça fallait ba ninze ma joyeux anniversaire pour voyer mela mukonzi bakata gâteau Kofi benako ati maboko na poche apesi miko pa sindi donc bino bana misala nga mibale boyemba Fali yembi joyeux anniversaire na sindi peu avant wana Fali tonga mati podium apesi Kofi Olomide mbote bonsoir prise nga la benga veli seke Kofi Olomide veli seke mais ya benge prise tala respect chevalier
Moutara na double stade de France à son actif. Mais quand tu es au prise. Ou là, ben, quand vieux, ben, le roman boye, ou bien Rambo, ben, quand Kofi, ben, Kofi, Olomide. Mais Atikali toujours na respect, parce qu'il y a que vous allez président naïe, au Tikala président à vie. Vous avez mentor, au Tikali mentor à vie. Abenge président. On a bien avé l'iseke. Yabenge président. Abengie. Abetie Kara. Aïe, en limité. Mais fallait à ça lui faire play. À continuer à Yembi. Et comme tout a envoyé ma joyeux anniversaire, après si Miko pas Cindy. Ne fallait Yembi. Na Cindy, joyeux anniversaire. Liko na ngoton et Sili. Yes quoi zui sous abani ko yemba joyeux anniversaire yemo. Dans le week ba misa bo Yembi et comme ce que tout na nganga moko na yemba. A Yembi joyeux anniversaire li sous. Ta vie bongo. Donc makamano c'est l'équipe Yves Kamala mon yangote. Ya on a ton bon mot la zaka lo baneke. Pourquoi tu es malhonnête? Et sonné tellement bien na conscience na ido. Oui, au ça na la TV, mais conscience des arrêts. Pour Yves Kamala mon aïe makamano c'est l'équipe. Ava avec tiens à mon aki. Vous obtenez sa Kofi. Mais tellement que faut défendre Kofi. Tant que vous c'est que non. Pourquoi vous avez sa conscience na et ça les co maman n'a pas. Pourquoi tu es malhonnête? Et ça les bien que conscience de déranger. C'est ça qu'il s'agit. Et bien c'est pas si. Kofi me dit à Sali Bouzoba. Bah si koye ma joyeux anniversaire, aïe si koye ma yemoko, à lancer maman c'est ben. Au lieu de kota na ipucha, bah il m'a kachaka. Fallait mon yango ke Bouzoba, à sanini, à kiti na ye. Tant fallait kiti na ye. Bah protocole bah comme ko benga non bo matali sous fo yemba bona ya boy. Et comme il a tu change tout ça là. Maman Denise nem taye koya, alors il a fallu que oyemba te. Fallait pas vandi na ye. Plus tard, mon convita Kamere, le pacificateur, de Moutayaki, alors il a fallu que tu on a tout bébé sa ambiance te pour qu'on fasse un Moutayaki il y a un esprit na mauvaise énergie, il y a bébé sa ambiance. Yo kota na mauvaise énergie wana te. Yo mata boyemba. Alors le grand mère aloba ki que na matate, faut botu na mère soki na matato te. Bita Kamera tout ni mère alobi aye wana fali mata. Fala mati par respect. Ba yembi pe ba tu CP fala yembi ya dégâts tonga ki di ba ovationner wana ba tu CP ba beti maboko tout ça là et ba ne place ko aba ki sele ba fan ko fem la ya ki pa baby ça il meurt à Fali a diminué Fali malgré ba stade de défense na à son actif mais aba ki sele ba fanatique pour yemo na bimi tintin aba ki sele ba tasika na carrière na oui, ça lui Fali, maman n'a bien. C'est de ça qu'il s'agit. Abaki c'est bien abonné à Sika, abaki c'est les public à Sika, il y a crème de crème. Avantage dans wana. Abaki c'est bien public ya Sika. Ba yembi sili. Ba kondisko ba moni que tellement ko fo sali buzo ba sa ni ba ko la lisaye na garde à vue. Allah la pongi moko ya mabe sans mamasi. Sans mamasi pour amesa ndia ko yoka ba gonflement mamasi bangozi na e. Parce que la licence bangozi à mamasi. Sans qu'on la nuisette à mamasi. Ko fala la bouton mabe. Alors t'as ba cauchemar zo sauter ma boule mora bizarre. Veli c'est que la pongi mabe ya vie na e. Nicolas nini ya oluka kwa attaquer Fali. Bien non so bo mona ke Tarmezo landa bino. Mais bon comprendre que wana za orphelin bo tika ya sa carrière na e. Bien bo linka bo détruire. Ngana ba carrière na bino zo beba. Ba carrière na bino zo kufa. Pour bo luka ko détruire mutu azo luka ko sa bino mabete. Bien bo luka ka bo sala mabe. Kofi Olomide était venu en mission. Faut le beloko awa pour le bien de l'humanité s'il vous plaît. Et osunga Fali po paye mo so ayeba ki ngote et osunga pe ba prochain sa Fali. Bon comprendre que prochainement, Kofi Mutu yako éviter. Kofi était venu en mission, une mission spirituelle. Kofi Olomide a gagné tous ses adversaires sur le plan spirituel kaka. Voici kalobet, alinga si manga mande fo kanise puissance dans le puissance de Samson dans Nasuki ngasi manga mandef. Kofi Olomide savait à mon que mandef on est dans le logo mo wetika na chango loko. Abenda waze ko ba moto. Mais avec un témoignage que Kofi Olomide bakenda ti benemba luka place ni fallait télémi
Pour que femme et fali à niveau nyonso fali ko raté. Faut le marambo awa. To yebi ke écouter biso cher. Un jour zo zongimbo Afrique ko fa lo mila luka kangisa biso. To ndi mango to ndi ko kangisa ma. Mais faut le la vérité o. Ko fa mile a ça la même chose par Papa Wemba. Qu'est-ce qui s'est passé avec Papa Wemba? Ko fa mile a meka na niveau tout, a comprendre que Papa Wemba est prêtre, a likolo. A ça la tout. À moins que place Papa Wemba tellement, il a tellement musika. Alors ko kate. Mais à Zoa Papa Wemba na suka fima comprendra puissance de Papa Wemba alors que mawa pe Zoa biloko. Ya Papa Wemba ba le ba ke ngai ti liwa. Na ko felo mito so la soute. Papa Wemba ba comprendre que ba bendinga makambo. On sait jamais peut-être biloko ba bendaki wana et ça là que m'a pe na liwa to yebite. To yebite. Ko felo la sala nini? Asali même scénario sala pas ya fali, asali pas fali. Nenga leli pa Félix Tshisekedi ba réconcilier bango. Nenga lela qui peut pas ya Vincent Gomez. Alela pas Vincent Gomez a réconcilié Koffi Olomide na Papa Wemba. Et Vincent Gomez l'a fait. Na cérémonie ya bango ya Alliance Club. Ba blo na bango formationnaire na Alliance Club so ya formationnaire so ya pe nini to ebité. Biso ko to na biso na makambo wana te. Alliance Club. Bato ba na Congo Brazzaville ba yebi. Vincent Gomez a bengisa bango mibale a réconcilier bango. Donc dès qu'on fait la guerre, on a qui ne le connaît pas, il y a qui n'ont a créé à Simi Papa Wemba à Zoye le Makambo. Après on a Papa Wemba maman Silika. A comprendre à Babeninga Makam. Babi bana susu. Ba ucho bongisa mama. Babi bana susu juste après. Ti liwa Papa Wemba ba so la soute. To yebite so makambo et m'a fait beaucoup na liwa toté to yebite. Au moins avec Koffi Olomide pa coupable à liwa Papa Wemba. Vie wana la ndo ki munene. A vrai Kadia. Kadia Pemba. Voyez un peu. Parce que Ayaki ko ça la mission n'est pas fallu. Il y a une réconciliation. Mais tant que tal là, est-ce qu'il fallait télé? A d'autres est-ce qu'il fallait télé mais le big eh Joso la meki e ngamonde mtuna okende. Abi elle est comme yakanda. Pour bon est-ce qu'on est nini? Yom do sengi réconciliation. Jour à réconciliation au boykoya. Jour à réconciliation au komi ko ça matalana, au komi ko boy européen sa mutumbote. C'est qu'on comprend que Joe a un pouvoir qu'on les kanga. Son la meki ngam du nozinda. Et là, on fait à comprendre Yangwana. Yangon a évité na ye fali. Pour comprendre que fali a okiti ça y est. Et on précipité liwa na ye. Et là, on a mekawana. À comprendre ngo. A benin so talobe Joe a loin. A tiki na ye. Veut dire que Azam Mutute a détruit l'artiste combien? Bah faire a détruit bango spirituellement, a détruit ba inosbi, a détruit votre belé. Mais la comparaison ba tenir ba kangama na vie wana. Avant doki munene. Avant doki munene a mutu boko kangama na yete. Avant doki alingi mutute. Alinga détruit mukili mubimba. Azalaka ye moko numéro 1 top tina suka tina mukola liwana e. Ba vivre pe bongo te na vie. Prochainement fali zwa mayele. Keba na Koffi Olomide azan mutute azan doki. Prochainement fali zwa mayele. Keba na Koffi Olomide azan doki azan mutute. Joanna alingi existence na yote. Il souffre intérieurement le fait que Yozo oso progresser, le fait que Yozo ça a succès, il y a quoi supporter en côté. Donc mutuma faut côté à l'écart. Nenga kena bon akende kaka. Botiketi liwa na ebo tika kende. Botika akende na evi wana kende na kimeno so. Fali aza mutasala mutuma bete. Fali azo bimisa batu na bopito. Azo pesa ba don na bopito. Ba couveuse. Tala marambo o fali osala. Eza musala musala na yeta. Fali ala ministre te, fali ala député te, ala na projet politique morote. Mais tala ba don zo pesa. Parce que avant la reconnaissance que ce qu'azan la carrière ou azan nango, c'est grâce au public. Et le public on les a démunis. Faut ça nini. Osong c'est la bango give back. Osunga bango. Des bango asungi yo ozala élevé na monde. Au beta double stade de France au sama en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bah vu on a nyonso espace à lango déjà. Ba missionnaire so Congo ba prêtre, ba missionnaire so Congo ba koma batambongo. Ba réussir ça la musique. Mais est-ce que bah tu vas zong ça la give back? Ça la ngote. Donc fallait un peu spécial nous avons roti que bon ngote. Boyebi combien de prières ba maman va s'embêler la pour naï. Ba tu vas recevoir ba don. Ba recevoir ba mbongo ba recevoir
Est-ce que Fally est obligé de faire tout ça? Mais il le fait parce que Eza a la dette morale, il y a carrière à Lango Lelo, soit comme Simba ba million. Ou peut-être à Kanarate Simba. C'est grâce au public là. Ou après si on pleure la Maramounaye. Et ça que le public comme s'est ajouté, les là comme plus streamé, l'artiste le plus streamé, l'artiste le plus vu, l'artiste qui fait plus de ventes et tout et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Avant la reconnaissance sur un public et en allant quand tu es copain bolaye. Bino bozana bino ne loko wana te. Nzamba apambola bino ndeni. Bino bolia ka mbongo bino moko. Dim ya wana te. Dim ya bien wana, dim ya bien wana. Il faut qu'on en parle ici, il faut qu'on dise cette vérité pour le bien de l'humanité. Fally, c'est quelqu'un qui est à féliciter. C'est un artiste qui a compris les choses, c'est un artiste qui fait bien les choses. Il est temps qu'au fait l'idée, faut ôter Moussika. Il n'y aura plus cette occasion. Fally couper ces opportunités parce que Fally a un cœur que qu'au fait l'idée, Moutako Lissinga, qu'au fait l'idée, Moutou Abandi Nanga Nase Nanga, tout ça là, ton aki non Nase, tout ça là. La faible commencement Nanga qui pas naïe, boyna boye, a considéré Kofi comme un père. Mais Kofi l'idée a considéré Fally comme un ennemi. A cause ça nega gote ngala bimisa bato il pas bimisa ta mutu moko te so yo bimisa mutu ngo lelo azo évoluer pourquoi est-ce que comment lukande ni redétruire chose à bien esengo ya solo c'est que c'est perana yo te ndenge fallait évoluer pourquoi est-ce que kobeta tolo ke yo bimisa bato non ozan kadia pemba ozan kadia pemba kadia pemba wandoki limbisanga me wan kadia pemba Kofolo mide limbisanga mais ola kadia pemba. Olingi kaka ko Fally po pa azala détruit. Souci à Kofolo mide yangwana. Je a betara papa wemba l'Alliance Club yangwa linga beta Fally. Mais mission na ezali avorté, mission na ezali échoué. Parce que ni Fally aza élu. Lelo Fally po c'est lui qui dirige la musique congolaise. Faire Yewanat. Le 19 là, le 20 là, qui prévoit bêta concert. Double stade de France, stade des martyrs. T'as qu'on a nié maté niveau double stade de France. Au Canada, t'as robé tata moko. Double stade des martyrs. Pourquoi Faire n'a pas joué? À quel heure revisiter? Après, ça, explication ni. Vous voyez un peu? Et là que, à l'ingara ça la bon parce qu'il y a eu que Fally, mota Fally, n'aime pas ça et ça makam. Mettons, à ça, bakakune est bien. À comment que hier au bandali kamouté. Fatikanon Fally bêta double. Stade des martyrs, comme ça, il y a une Nassima. Ce qui a bandi Liboso à Rosala confronté à échec. Mais ce qu'il fallait bandi Liboso à Rosala, chance et belé à réussite. Parce que je vous ai toujours dit, fallait faire une carrière pour deux. À ça, la carrière pour Naye, à ça, il a pu faire une dame carrière. À ça, la majeure partie à promotion. Donc, faire un bic là, parce qu'il y a un Fally. Le lobby va confier au bic là, parce que fallait ça, il fallait dans le succès. Voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Les lobes à chiffre bimi, Touring Data bimi c'est chiffre. Faire à ça là 11 000 na Bercy. Là, il s'agit bien que ça les a par rapport à y a ceux. So bah dans ça qui sold out à comment qui n'a capacité maximale t. Aux acquis 15 000 pour la format au azwaki. Voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. À comment quitter. D'où moi va ça y est, bah annoncer sold out na esaté. Ils ont encore du boulot à faire. Pour moi, que oui, au conseil à Bercy, nous allons en ça qui n'est Bercy. Mais pourquoi maintenant à niveau de Stade de France? Au là, on va escalader belé à Romata. Parce que escalader, on a essayé que fanatique faut pas kisama. Fally tant azoma ta escalader, azoma ta na fanatique, muso bazo bakisama ou bien volonté muso zo bakisama na kacha ba fanatique. Pour mukile yebi na bango yo. Peut-être qu'il faut qu'à volonté bakisama. Pour ba comme rosala ba signer ba défi na yo. Lelo likamba fallait comment likamba ba warrior. Ba fanatique nyonso te baza bongo. Il faut faire travailler sur point là. Mais bon, il y a redembe la Fally.
Fallait lobby marama double stade de France, yoye, double stade de marché. Betango ou betangote. Oso landaye, mais Hollandais bien te. Oko kadete, oso échoué. Oso échoué na nyonso, oso échoué. Beaucoup si badoche badomakelele awa. Tala siko lelo. Bomoni ke fali abetaki Bercy koleka fere. Tanto bana lo bango biso bana ko sate. Touring data abimisi ba data. Match sili. Faire quoi à suiveur, fallait ça guide. Et ma belle affaire là que bazo tindaye na libulu. Bazo tindaye na échec. Bazo tindikaraye asa échec et belé. À cause d'un épée afani na kimia. Fallait bêter stade de Martin et stade de France na y a bêti Bercy na. Mais pourquoi annoncer qu'il stade de Martin? Parce que pression il y a stade de France. Mais encore un épée kimia. Mais à quel fois pression c'est faire pression moro et ngapi na tchai pour pas quand bêti stade. Yanga ke suko micha pression moro ak obeta na match ya Léopard et humilier les sous. Vous avez vu des vidéos bah joueur Léopard bah Luka faire bah ça né bah photo bah ça soni. Vous avez vu des choses comme ça. Allez qui n'est inaperçu. Vous avez su que fallait bêti le bon suite à inondé réseaux sociaux. Et inondé réseaux sociaux. Mais ce que ça a mis bon côté c'est parce que Fer artiste à Mouké qui rêve de prendre une photo avec Fer. Qui rêve de faire une photo avec Fer? Qui rêve de se prendre en photo avec Fer? Qui? Moutouma Oté. Artiste a dégagé aura, a dégagé charisme, a dégagé l'autre côté. Artiste a poussé par Bagoté, c'est Sango. En ça, il a malonga la carrière. A tourné Kawana. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien orienté, il s'oriente pas bien, il n'a pas de vision, il ne travaille pas. Nous sommes à flou na flou. A rodier melaka carrière ne mouyumba. Ba kofi ba ko saye, yo si tinga maga fali. Kofi mo osani. Bozera fallait obeta mino apesa mino leçon. Leçon avec 51 titres. Pour comprendre c'est quoi la musique. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la Tosuki Awa. C'est tout pour moi, ton youtubeur préféré. Si t'as kiffé, abonne-toi, partage, like, reste abonné. Si t'es pas abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. On est ensemble. Paix sur vous.